Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Restez branchés. Mesdames et messieurs fidèles de notre site www.congopromotv.net. Yabo Izalate, Yabo Kotika Kozalate. Aujourd'hui nous sommes ici na place Oyo. Batebele ba kotuna batebele ba ko se poser ba question ba loba. Junior Diaso li Kamboni ni na ba pasteur. Lelo toza awa juste pour répondre na ba question na bino bobengaki bokomaki sur Congo Promo TV pour la pasteur auto représenter bino, mais sur cette plateau je ne suis pas seul, je suis avec mon ami Yves Pato aussi, l'homme de la réalité chrétienne. Lelo balobito salara mo eloro mo boy tozoyeba. Qu'est-ce qui se passe? La campagne, il y a pasteur Israël Panganga au Sangwada pasteur Oyo na ba élément bomo na sur Congo Promo asala ki campagne ya munene a na kati ya RDC Kinshasa na stade Tata Raphaël où bozomona na frère Mike Kalamba et na frère Julien Zita Bazoyemba. Mais les lots toye juste toyeba pasteur Israël azanani nani apakola ka mafuta auta wapi pour lelo mokili elobelelai. Pasteur, bonjour. Bonjour. Pasteur, le lot est pas au Congo Promo et pas dans le sous pour la seconde fois. Tu es juste pasteur Israël Azanani. Pasteur Israël Azali, pasteur de l'église Arc-en-Ciel et Tabernacle. Il y a un message du temps de la fin. Oyo indimi, otondimi, koutana ndeko prophète Branham. Le pasteur, tu es pourquoi Arc-en-Ciel Tabernacle, vision de l'aigle? Pourquoi? Je pense que Isaac ndenge na lobaka pe na campagne. Kombo ya église Arc-en-Ciel et uti na lolenge ya bomotote ke motonda pesa. Ezalaki jour nga na botama na Lusambo na Kasai Oriental na hôpital Arc-en-Ciel Kitaka. Tango nazui bateme na mai na 2005 Arc-en-Ciel Ekiti. Nde voix elobela kanga que église oyo kosala dans le monde ekobengama Arc-en-Ciel Tabernacle. Yango ndo omoni totie Arc-en-Ciel Tabernacle vision de l'aigle, c'est-à-dire pongo amonaka mosika. Yango nde omoni terme pongo ana ça veut dire que makambo oyo bato bazotala bazomona ya CCC mebiso tozana emono ya pongo amonaka mosika. Yango nde balobi Arc-en-Ciel Tabernacle vision de l'aigle. Merci pasteur, mais il vit pas dans la question lobinini. Voilà, merci à Banono surtout Botala Bisso. Je pense que Bolingara site Nabine Oyo Mingi Congo Promo, pourquoi pas aussi votre émission La Réalité Chrétienne. Alors, le tout en de Golanga Junior Diaso pour que Tomika Kouyeba ba réalité par rapport à Bandeko Bozo Benga Bodo Tine SMS par rapport à Pasteur Nabiso Israël Panganga. Alors, le tout en alors, Moussa Nzambe Israël Panganga Bandeko Bozo Tabiso Yeba et loko nini topé nini sala que les lobos asuna papa Nabiso Bakutite. Est-ce que Ezali c'est parce que au moins comme capable ya ko sala ya ko réaliser pe église na yo ya ko sala pour que bénéficier le quoi pasteur mususu topé ezali ka nguya nzamba pesa ba makoki na ye au moins que il faut que ne pas sala Arc-en-Ciel Tabernacle. Te ngai nzambe ne moto atinda ngai ngana zo tambola na ba pasteur nyonso oyo bazana mboka oyo na respectaka bango puisque soki ezaki bango te biso tolenge to bimate. Soko tali age nga nazana yango oyo nakoki ko telemela jamais mukolo. C'est que eloko nga na yebaka na kati na motema na ngai que bato wana nyonso baza basali na nzambe ne moto aza ko sali la bango mais nzamba apesi ngai mwa don muke de sorte que na bakisi eloko moko peut-être oyo ezanga na ba expérience ya bato mususu. Expérience wana ça veut dire que bato bazala capable ya osambeli penza ba répondre yo. Izaka kate ke pasteur kaka nda bondelaka mondimi pe azana makoki ya abondeli penza mbango pe ayokelie pe akomona nzambango, c'est-à-dire ko bimisa nzambi kati na masolo na yango ngai atake pasteur na kolobela bino que naza malamu na ba pasteur nyons amwe moto ye moko nda babwaki ngai tango nzamba atinda ngai na mboka oyo église oyo ebandaka na kati na ndako. Nzamba ayebisanga kokende na église ya moto te fanda na ndako ngamo oko nzambe na kotinda bana na ngai. Ezalaki na Kingabwa na potopoto penza na tango ya mbula parce que église kokisi 7 ans ezalaki na 9e mois nde to bandaka nde na bandaka église oyo. Na fanda kandi na salon. Nazo sambela pendant une semaine. Nde na mona ange. Ezate ke na ndoto nga na mona kai.
ata photo namona ye namonaka ye chaque fois tosololaka eza na ndoto te alobelaka nga makambo esengeli na sala yango nde bozomona ata ba photo wana soki nga na monike yaza okangi photo moni yaza wana papa Israël panganga bando batala so lingi bayeba Angelo natanga bimaka alobelaka o nini et puis nini déjà lobela yo et c'est réalisable bande ko bamona ngo en réalité comme ça. C'est vrai, je pense que eloko ya liboso pona bande konyonso bayebi église arc-en-ciel ndenge na banda nazolobela bino eloko moko esengeli peut-être na tikala na kolobela bato te mais nazoloba yango po bato bayoka parce que mission chrétienne et la réalité chrétienne il faut la réalité par rapport à mon ministre les cas za bongo na yebisaki bino ke jour nga na botama na signe na botama lokola bato nyonso te peut-être kozala na sima na sina longwa na mabele nde bato bakoya kososola o nga nazali c'est-à-dire ngai mukolonga na botama arc-en-ciel ekitaka ba médecin ba minganga ba mona tango mama na papa bakabwani nga nazalaki mwana muke peut-être na âge ya 2 ans nazalaki vraiment moto esengelaki na kufa alors tango ngai na bandaka kosuba na butu bayaya babeti ngai uta jour wana nde moto moko na bilamba ya pembe abandaka kokita azo kita na butu na ndako azo fanda soki na lingi na suba abimisinga libanda na subi azongisi ngai vers 5h moto wana fungoleli biso porte alimwe c'était toujours comme ça alors izaki te ke makambo ebandi lelo ezabu uta bo mwana na ngai moto wana yo moko bandeko bando mona bango te bandeko na ngai nyonso ya famille babando mona ye biso toute la famille tozaba sali na nzambe wana siko tango na bandaki kokola ata na classe nga na bando tricher te parce que soki na moni moto wana akolobela ngai ke lobi bakotia interrogation ekozala na question autant de questions réponse ya liboso il faut koma boye nga na bando aussi mbata kaye boye te na tanga na ya na tanga po examen za lobi te nazalaki kaka examen lobi na lali na butu ayebisi ngai ba na question ekozala nini ya liboso c'était toujours comme ça. Est-ce que wana ezaki ba koko na mino ba tete la te parce que ba tete la peto kwa ke bazala moi pungu moi makasi bo eskisi biso ba nobota la biso te bite c'est koko moi mutete la te ba na ko pesa ba réponse tando bimino na butu. De toutes les façons ezali makambo ka ndenge bato balobaka ebele bayibi ke nzamba asalaka lisusu te bamoneka ke ezandi magie nde salaka or ke nzambe pe azana basali na nzambe ya solo. En réalité eza makambo ya batetela te to c'est cela ezali mosala na nzambe na yebisi bino ete na botama na signe alors signe wana tango na botama na yango bisika nyonso na bando tambola église na bandi awa lelo te na fungola église na ngai ya liboso na 2000 c'était na 2000 tout justement nazaki nanu mwana muke nazo tambola likolo ya vélo na yoki voix telema ponga na yokaka ye telema na telemi sala boye foi na sali exactement village mobimba balandi nzamba abikisi bato église mobimba ebandi kaka wana église na ngai ya liboso yango wana pona nini ngai ndenge na bandaka kokola eloko nga na sepelaki mingi ezalaki kosambela vie de prière nga vraiment nazalaki vraiment musika na baninga na makambo peut-être par-ci par-là te nazalaki vraiment moto mo uta bo mwana komipesa na makambo na nzambe pona bando mona makambo mususu oyo soki na ya lingi na expliquer bato bazomona kaka nazali boma parce que tozo tambola na yo menga nazomona moto azotambola liboso na biso alors soit likambo elingi koma na famille omoni na sina lobeli bango ke nzamba alobi boye net histoire ya grande sœur nazali na mwana muke akufi bato bazolela nzamba yebisinga komela so ite tindingi okosambela pona ye ozolanda na meli so ipete na kei na longoli sapato na makolo na bondeli moto alamuki ba frère nyonso bazali wana bakamwe bango babondeli solution te mengai soki na yoki voix ya moto wana na moni ya lobelinga na sali omoni esalemi yango nde réalité ya makambo oyo bozomo na lelo eza makambo ebandi lelo te eza makambo ya kala puisque ezala na ba classe tango na bando tanga soki botali nanu ba professeur na bato ba bando tangisa ngai utuni bango question bakoyebisa yo o nga nazalaki na classe babando benganga ka pasteur. Alors en réalité na 2002 na yaki kotika ki pastoral na komi commerçant na zwi mbongo ebele na komi na fungoli ba magasin na bandi zuko sale na nzambe te nde nzamba aye kokutana na nga abotolinga biloko nyonso tango nzamba abotolanga biloko nyonso
nazali déjà na niveau ya Mbujima ya Lubumbashi kena kima na kenda Afrique du Sud nde biloko ekei nyonso kosila ngai napesi moto biloko moto akimi bakimi tina na tikala na $100 na zonga wati na Kishasa tango nazozonga na makolo nde na yeko kutana na nzambe oyo na nzela nakutani na nzambe nzamba yebisenga ozali commerçant te oza pasteur puisque na komaka tina niveau ke na miboma kura oyo na simba kura na chema boko na kura ke na kufa pona nini nzamba botoli kambongo na zalaki vraiment ko souffrir après na simbi kura olie kure bomanga ibimisi moto pa na bangi na longoli loboko c'est que à partir ya wana nde nzamba yebisinga ke na kosala yo mosale na nga monene ukomona makambo ibele na kosala alors ne bandeli église oyo na Kingabwa tango nga na komi na kendaka na église ya motote na fandaka na ndako nzamba alubi po yeba ete nga nzambe nazo tinda yo na kotindela yo bato ezalaki nde na lali na butu na moni vision na ndoto na loti nzamba yebisinga mbo kende na avenue tel numéro tel ukokuta moto kombo na itel lobela ye makambo boye na lamuki na tongo na zui ba témoin to kei na bango ti na place wana na kuti pe bato wana exactement boye binga na ebo to yebi ote nzamba lobeli bango exactement balandi ngai bandimi na ngai ya liboso bango wana tozo sambela na salon après nzamba yeko lobelanga na moi na moni ange na bilamba ya pemba kiti ayebisinga ke telema kende na avenue tel numéro tel okuta mwasi moko aza na sac moko ya noir akangi biloko na ya lingaki mamobale na ye na kiti pe na kuti mwasi wana kake exactement bige no na ndako na oza na sac ya noir olingo ki mamobale na yo o yebinga ndenge nini osambelaka wapi na salon alandi ngai nde église oyo ebanda na salon tindenge nzambe abandi ko banda kotinda bato babotaka te bazana ba problème tindenge lelo eyebani partout dans le monde alors tango ngai nakutana na nzambe eloko oyo ngai nakolobela bandeko ba pasteur mususu na yebite ndenge nini nzambe abenga bango ngai nakutana na nzambe kukutana na nzambe ezali na dimension oyo bato bazokanisa ke non peut-être kukutana na nzambe bakokutana na nzambe te nzambe bakutanaka na ye bakutanaka na nzambe puisque nzambe aza moto alobaka aza moto puisque soki totali ata Marie akutana na ange wana azalaki moto azolobela ye okozwa zemi okozala boye mais nzambe wana aza wapi na kati na église na biso ekomi lelo ka pasteur azwi bible ateyi esili te awa biso tondimaka nzambe akitaka pe publiquement awa lingala facile basi baya pe un jour a ko filmer nzamba alobelinga ke na 12h pile na ko kita publiquement bato bakomona akita publiquement bato tout awa bato bazokoya publiquement arc-en-ciel wana kita publiquement tout le monde va mona monsieur Nzambe Israël Panganga tango nzamba kitaki alataki bilamba nini alataki chaussures alataki bazin alataki nini elongine zana ndenge expliquer biso parce que bazin Nzambe belé lelo non ba mona nzambe na te ba yoka keka na mungongo mais yo mona nzambe wana ko expliquer biso lo lenge ni nazali iloko ya liboso na kolinga ifuna na tanga Bible na Nombre chapitre 14 verset 14 Bible ezoloba ke et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi l'Éternel, tu es au milieu de ces peuples, que tu apparaissais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tienne sur lui, que tu marches devant lui, que tu marchais devant lui les jours dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Ils diront aux habitants de ce pays que tu apparaissais visiblement. Nzambe abandaka kubima polele bato bazomona ye na démarche ya bana Israël tango babima Nzambe likonzi na moto ezalaki ata mwana muke abando mona ezalaki na ndoto te Nzambe abando bima visiblement bato bazomona ye Moïse amona ye amona mukongo na ye Nzambe akache atalisi ye mukongo na ye amoni mukongo na Nzambe soki totali lisusu ata Josué amona moto moko akiteli ye na épée ayebise kenga nazali les commandants de l'armée de l'Éternel na épée na maboko Josué amona ye Nzambe azali moto peut-être ke komoko boyete Nzambe amona makaza moto ata ndenge tozoloba wa azawa ndenge tozoloba na bino azawa puisque Nzambe soki aza ekeko seke aza Nzambe te il faut amona Moïse amona ye amona mukongo na ye Josué amona ye ozolanda soki totali lezo na Bible bana Israël ezala na démarche na bango ne babimaka na Égypte
liboso na bango likonzi na moto na sima na bango lipata na nkembo. Soki botali lisusu na kati na Bible bokomona ke Moïse abandaka kosolola na Nzambe, Nzambe azolobela ye azoyoka mongongo na ye. Alors soki lelo ba prophète ya kala babando solola na Nzambe, est-ce que Nzambe azali lisusu na ba prophète na mokili oyo te? C'est que biso ba congolais ba prophète bazate o ba komona na pe na Nzambe, Nzambe alobela bango. En réalité ngana yebisi bino ete ngana za motinda mi na Nzambe, nakutana na Nzambe na solola kana ye. Atandelo na tongo auti kolobela ngai makambo ifona sala lobi. Ata na biro yo akitaka tango na fanda kawa na mona kaye na ko benga yo ke ye azao kangi ye pe photo po moni azao na publiquement ndenge ezali. Oui, pasteur Israël, merci vraiment pour moi parcours là, c'était juste parcours pasteur Israël panganga osaku osangwalinga ki abete la biso bo comprendre place ni na uta mais maman na likambo za pasteur campagne oyo izoleka na minute na kati na Congo Promo TV. Pasteur batu belé ba bengi batu ebele ba komi jobu mbala na Canada batu belé ba komi balobi pasteur oyo tout monde na stade Tata Raphaël eza bondoki ozana magie. Pasteur balobi ozana bondoki eza bonzambe te. Pasteur okoyebisa batu wana nini batu azolanda biso? Eloko na koyebisa d'abord batu wana liboso Nzambe alimbisa bango. Nzambe alimbisa batu wana na condamner bango te. Eza peut-être ba enseignement bazwa na ba église mususu oyo esukisa bango na lolenge ke Nzambe asala kaka na tango ya Moïse, asala kaka na tango ya ba apôtre, peut-être na tango na biso Nzambe akosala te. Eloko mususu na koloba ke bomoni uta Nzambe uta Jésus azonga na lola esalaka à peu près 1900 quelques des années bato batikala komona lisusu makambo Jésus asala na mokili te. Alors lokola ba magicien na ba féticheur nde basalaka chaque fois bato ba mesana na dimension wana pe ba bosani Nzambe ya solo bakanisi neti Nzambe alala pongi te. Yango ne na lobi ke bato wana na limbisi bango. Na limbisi bango mais prochainement bazalaka soko omoni likambo ava ya ko critiquer otuni oye ba réalité ya makambo wana. Soki bato balobi nga naza na magie. Alors c'est que vraiment na remercier Nzambe puisque c'est que Nzambe aza premier magicien. Puisque aza premier magicien oyo akoya kozwa mapa boye mapa moko mistanu akomisi yango 5000. Ça c'est plus que la magie. Soki totali lelo na kati na Bible bokomona ke ebele ya bato lelo na kati na Bible bat suki Nzambe kaka na masolo ya kokende ko kene église ofukami osalito geste kaka au nom du Père et Fils Saint-Esprit omoni ko sambeli te Nzambe na lolenge nga na yebie na lolenge nga na kutana na ye azali Nzambe oyo olobelie pe a répondre yo otunie mutuna a répondre yo. En réalité bande konanga ya oyo nyonso bakotala makambo oyo nga naza magicien te. Awa combien ya ba magicien oyo baye awa ko déposer ba kisi na bango na ba magie na bango ba boyebi tozalaki na indien moko awa indien auta soki wapi Nzambe loba tout ce qui est dans sa vie a déposé toute sa magie na magie ni nga naza na yango moi soki naza na magie et que bato wana baza na Nzambe baya tokutana na stade na bengi ba pasteur nyonso ba nyonso bazolo bakenga naza na magie bango ne baza na Nzambe nga na lancer bango défi ba préparer ata na stade ba mema bibembe elala wana soki bango basambeli basekwete magie soki magie nange sekwisi ebembe c'est que bango bakozala obligé batika Nzambe na bango bazwa magie na ngai. C'est juste réponse au pasteur à répondre na bande konyoso bobenga ki bokomi pasteur maman na likambo sur bat balobi symbole autolo mona oyo pembe oyo donc on a sur Charlie quand alo la ba photo pasteur oyo ni wala sanine symbole oyo eza nini pasteur au juste wana ezali likonzi na moto. Je pense que yango na uti kolobela bino eza kutu ebele oyo mukolo na kutanaka na Nzambe Nzambe ayebisana ke na kosala na yo makambo mususu oyo bato ya mokili bakobenga ke koza magicien pona nini omoni na Marie tango Marie akutanaka na ange soki Marie azalaka na appareil ya photo akangaka ye photo pa mbele tozana image ya ange wana ya solola na Marie nukola na tango wana science ezali na évoluer te bakokaki kokanga photo te et na yebi te frère quand ndenge to fande awa
appareil ya photo ekoki kokanga elilingi ya makanisi ya moto te. Ukanisi soki bakangi photo eke botala ekoki kokanga kaka eloko ezali. Soki totali malamu ezala biso bato ya message, ezala bato baza na message te, moto oyo bakangaka photo eza eloko eza réel. Puisque photo ekoki kokosa te, ekoki kokangi eloko penza oyo existaka te, ekangaka kaka eloko ezali. Yango nde nalobeli bino ke mari soki azalaka na appareil mbela kangaka photo. Soki botali lelo ata bato bakoloba tala na neti photo oyo. Omoni photo oyo na Kananga. Na komika na Kananga bozomona kameme na ba église na ndenge ezalaki. Na komika na Kananga na matina chere na teya Nzamba yebisinga ike ukomona eloko oyo ngana kosala na kokitisa pyramide. Nde bomoni tête de pyramide ekiti avant même ngana teya na Kananga. Panganga. Alors, eloko oyo, ba photographe pe ba salarango et puis pyramide et signe moko tebi eza ba satanique. Donc il y a ba sataniste, voilà. Donc kobima pyramide bima et pas na yo mosai na Nzambe. Est-ce que ezali réel, ezali loko Nzambe da tindi parce que tebi loko yo eza signe moko ya ba occultiste. C'est vrai. Tebi te e bima ki pona ndenge nini? Na sepeli makasi. Peut-être pour na bato ya message ne ba comprendre loko babengi la tête de pyramide. Église ezali nzoto na nkolo, mutu eza Christ. Et Christ il est la tête de pyramide. Ezande mutu ekoya kufanda likolo ya pyramide po coiffer yango. Soki botali na dollar na $1 ya ba américain vous trouverez toujours pyramide moko na liso moko ba américain balobaka yeno bazali liso ya mokili. Pourquoi? Pyramide spirituellement na lolenge ya message bato nyonso baza ya message. Moto akobenga pyramide te keza makambo ya magie puisque bayebi Branham ye moko abandaka koloba koya ya pyramide tango ekoya ekocoiffer lingomba église ekokende na enlèvement. C'est que biso bato ya message toyebi que nous attendons la pyramide qui doit la tête de pyramide qui doit coiffer la pyramide pour être tokende na lola. En réalité eloko oyo pona biso bato ya message eza ko signifier belé. Moto ya message nyonso ya komone eloko oyo ako se rappeler au Branham maloba que pyramide ezali chaque croyant isengela azala donc coiffé na pyramide donc na mutu ya pyramide na yango ne eloko natali sibino d'abord pyramide mais ezaka ka pyramide te puisque ange azwaka ba forme belé otali neti awa tala na neti awa na Afrique du Sud. Na Afrique du Sud une église nanga ya Pretoria. Tango tozoteya tala loboko ya ange bimi. Alobi nazawa tala nanu yo moko loboko munene ya mundele munene abimisi loboko. Oyo na Afrique du Sud na Pretoria. Ozomona c'est que Nzambe azwaka ba forme belé. Et sengeli bato bayeba ko signifier différence entre Nzambe na ange. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel lui-même est sous forme au service de l'église. A kozwa forme mususu, a kozwa forme ya moto, a kozwa forme soit ya niwe, a kozwa forme soit ya ikulusu, a kozwa forme belé, mais kaka même ange wana, nde azosala musala wana. Neti awa bokolo banini, loboko moko talana loboko monene. Tuna malamu ke ba ange ya noir bazalaka te c'est cela. Bon. Na Cantique des Cantiques chapitre 1er verset 5. Bible zolo baboui. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait les gardiennes des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Je suis noire, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Ça veut dire, Nzambe aza kaka aza na couleur mon côté. Couleur poso ya nzoto eza ko signifier le côté. Ba ange ya noir pe bazali. Puisque Nzambe akoki kokela bato na mokili oyo na mabele ba o ba jaune ba o tel peye kuna na lola azalaka na teint moko boyete. Nzambe azalaka na teint moko ya moto moko te na mokili ba ange ya noir pe bazali. Neti par exemple sala tala wa photo oyo. Omoni photo oyo. Pona bato na bandaki kolobela bino.
otuna kinga mutuna mususu eske ange tango mona ki alata ki bilamba nini omoni siko photo yo tala moto monene molai nzamba yebisinga ke lobby Israël ngai moko na kozala photographier pona honorer serviteur na ngai oyo bo pesa yeba fleur nzamba lobaki avant nga moko na kozala wana bokomona tango nga na moni na lobeli bato bokanga photo aza wana bakangi photo tala moto na bilamba ya pembe tala ye molai liboso ya cher atie loboko boye nzomona alati bilamba ya pembe atelemi tala mutu na yekutu tozomona te moto ya molai ya boye azalaka te alors soko tali kaka awa na coin awa iska moninga atie loboko awa ukomona ange mususu atelemi awa ye aza ya rouge nzomona a rouge mais oyo pembe ozomona awa ba ange mibale mais oyo ya koto ya mona mi malamu te mais oyo alati bilamba ya pembe alors ata pona photo oyo bokoloba nini ezali nini moto ya molai nzamba lobi déjà avant puisque na lobelaki bino ke mokolo na botama moto moko abando okita alors na ere wana nga na yebaka te ka azalaki ange mais tango nzamba aye kolobelaki ezalaki ndengai na bando batela yo siko yeyo na bilamba ya pembe atelemi liboso ya cheval pour na ko garder ko protéger Bible ezoloba ke l'ange de l'Éternel cape autour de ses écrans son saint nom moto nyonso oyo azana molimo mosato azana ba ange oyo baza ko garder ndenge na zawa ezaloza magicien ata ndenge toza na biro awa ozoya na magie na yo na se nga nazo solo na bino awa mais ange akolobelanga kolobelanga moto moko azoya na magie boye to moto moko ya mabe azoya ozomona c'est que en réalité ezali magie te ezali nzambe kokanga ma photo neti awa na Brazzaville soko otala awa na Brazza sikoyo ngawa na église na nga ya Brazza na fandi kaka bato bazalaki plus de 500 bazoya po moto nyonso alingaki kaka simbanga na bilamba c'est que balingaki babomanga puisque étouffement bala moko ange akiti soko otala awa komona moto molai yeyo awa asimbi bilamba ya pembe azingi ngai ere wana soko lingo simbanga ukwei kuna c'est que ekomaki ke nzambe ye moko aye ko protéger nga puisque bato balingaki babomanga yi bazoya moto nyonso alinga simbanga po azwa solution alors tango moto alinga simbanga akwei asimbi donc ende ange nzokande bakangi photo nzokande ange na bilamba ya pembe atelemaki pona kobatela ngai ya solo papa tomoni ba photo eza ebele lelo tokokoka kosilisa ba photo nyonso te mais motuna moko yaki na tuna yo na kati ya mboka na biso toana ba homme de Dieu ya minene mais bilembo oyo ya ba ange oyo tozomona bilembo na ba photo tozomona ngo minka epa papa Israël to na bino bato ya Branham est-ce que ange yango abimela kaka bino bato ya Branham to ba église misi tomoyi toyebi ya réveil pe ba pasteur wana pe bamonaka ba ange boy ezali question moko ya malamu oyo nakoki ko répondre kaka na monoko te nga na ko tangela bato ya message la manière d'un vrai prophète prêché en 1962 paragraphe 177 Branham azoloba ke observez Moab envers aussi sa parole Moab Israël envers sa parole et Moab envers une forme de piété avec sa parole ils ont offert cet sacrifice de taureaux pire sur cet autel les nombres parfaits les sacrifices parfaits ensuite à part cela il a pris les 7 béliers pour dire qu'il croyait à la venue des fils de Dieu. Et ils ont offert là-haut, accompagnés de leurs éminences archevêques, tous leurs dignitaires, tous leurs prêtres et tous les autres se tenaient tout autour de leurs rois et présidents. Et que sais-je encore? Et on a offert cela aussi religieusement que possible contre Israël. Et voilà que Israël était là comme une petite bande de renégats. Mais qu'est-ce qui les accompagnait? Qui accompagnait Israël? Dieu était dans leur campagne. Ils étaient en train de confirmer lui-même qu'il était avec eux. C'est-à-dire, il y avait deux peuples. Peuple mibale, il y a Israël et Batu ya Moab. Batu ya Moab, babando sambi la kaka meme nzambe. Mais Moïse na tournaye azalaki mutinda mina nzambe. Différence entre peuple ya Moab na peuple d'Israël, puisque peuple ya Israël bazalaki na likonzi na moto. Oyo ezalaki komonama. Mais ba Moabite bango babando sambi la kaka meme nzambe ya Moïse wana, mais manifestation bazalaki na yango te. Yango no tuninga question ya malamu pona nini likonzi na moto ezaka na bino. Yango ne na kolobela bato ya message na bato nyonso ba pasteur nyonso ya mokili. Na tuna nanu ba pasteur wana na natinda bango.
puisque ceux qui vraiment nzambe nda tindi yo nzambe faut confirmer yo ceux qui nzambe atindi yo nzambe sengela confirmer yo ceux qui lelo tozomona ba pasteur bazoteya mais eloko moko ezate likonzi na moto ezomona mate c'est que vraiment je doute fort que baza ba pasteur puisque ça par exemple neti awa gouvernement ceux qui gouvernement atindi yo quelque part gouvernement a quoi appuyer yo ceux qui gouvernement atindi yo par exemple kozan gouverneur maloba na yo eza maloba ya gouvernement. C'est la même chose. Ceux qui motoaza ambassadeur ya lola maloba na ye eza maloba na nzambe. Ndenge nini ngai na nzambe tinda mi na nzambe na teya. La Bible dit là où deux ou trois se rassembleront en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ndenge nini pasteur akoki koloba di matin au soir alobi mais confirmation ezate. C'est que pasteur wa na nzambe moto atinda yete. Monsieur nzambe surtout landio bien ngolo bake basali ba papa na biso o bazali awa na kili na ville Kinshasa awa lokola ba papa na biso basali nzambe nini na kati mboka na biso oyo ngolo bake bazana nguya te par rapport ya bino bata Branham te na lingi koloba boye mosali na nzambe nyonso azwa ngolo nzambe apesa ye na ndenge na ye ba mosusu baza ba évangéliste ba mosusu baza ba apôtre ba mosusu baza ba docteur ba mosusu bazali ba prophète dans 5 ministères Ephésiens 4 ils ont un ministère moko babengi prophétique un prophète amona ka makambo eza différent na pasteur ngai okobenga ngaka pasteur te puisque ministère nzamba apesi ngai ezali prophétique nakoki kotala yo wana na moni na makila na ndenge ezotambola na nzoto nakoyeba na maladie nini oyo oza nango na nzoto mais pasteur simple akoki komona makambo wana te yango ndo ozomona ministère na ngai eza attaqué na ba pasteur ebele puisque bakanisi ke ngai na côté ya lokola bango or ke ngai naza na ministère prophétique tel père tel fils ndenge Branham azalaki ndenge pe nzambe atindi ngai mpona kotalisa bato nino esengeli basala oza entre état prophète entre état oza pasteur entre état évangéliste. En réalité je pense que nazongeli ka makambo ya photo pour na répondre question wana soko tali photo oyo ngai eyo nazawa na telemi na église photo oyo eza moto ya Londres nda yaka kokanga ngwa na église aye na appareil na ye nakanisi to sito lakisa ngo tina ba télévision nazoteya ya bando douter makambo ya ba photo tanga akangi photo awutaka na Londres akangi photo pa amona mutu ya ange atie mutu na ye na lipeka na ngai yo na telemi awa metala ange atie mutu na ye na lipeka na ngai ya bando comprendre te abando finga abando mona kiza peut-être montage ye moko aye na appareil akanginga mbala moko mutu ya ange a telemi atie mutu na ye na lipeka na ngai nde nazolobela bango omoni ngai nazana ange oyo azotia mutu na ye na lipeka na nga po alobela nga makambo ya yo malade ozobela ba problème ozana yango ndenge tozotala na boye na koyeba yo te mais soki ya ye wana akolobela nga na esika yo botama akotalisa ngai maladi nino eza na yango difficulté nino oza na yango na kati na vie ndenge yo ozawa neti yo ozotala ngawa d'ailleurs oza na ba problème na vie na yo makambo ezotungisa eza makambo ya famille na yo na kati na yo ozosala nyonso pozo wa mbongo jusqu'à présent vie na eza bloqué mozo mituna est-ce que vous benga un journal te aya alobela biso na ndeko na biso junior dia sono toza boy ezala masolo mo pe réalité par rapport ya ndengo zolo bage angelo na soka zali awa ari kolobela biso ko benga ete aya alobela biso na mo mokia en réalité eza lokola bato babando lobela Jésus ke soko zali nzambe kitane ekolo soto ndemela yo ye akokaka kusala ba yango te puisque don ya nzambe tango yo za na posa ke nzamba alobela yo akolobela yo ma réalité net na dimension oyo ndenge to fandinga na yo awa eza iloko mosusu nzambe aza na makoki ya kolobela yo kosala oyo zoloba nyonso wana yango nde eloko na bazolobela yo ke basali na nzambe nyonso baza na mboka oyo bazosalela satana te bazosalela nzambe neti bapasteur na biso bapasteur mokuna bato nyonso baza kosala misala wana ils sont en train de travailler pour Dieu moto moko te oyo azosalela satana mosala na mokilo ya zate tozosalela nzambe mais moto na moto azwa ngolu ya grâce na ye ndenge tobotamaka le même jour te ndenge pe moto na moto aza na grâce nzamba apesa ye ngai naza na ministère oyo esengeli na lobi pe nzamba asali na tei na telemi nzambe efo asala ministère na ngai pe moto akozala aza na Amérique mosusu abenganga aza na Amérique na mona ye te na yebi ye pe te abengingaka na telefone nzamba ayebisi ye na pane ya mutuka na ye
que na mutuka na yo oza na pane na pine ya côté de gauche exactement oza na maladie telle obotaka kutu te moto aleli aza mosika na Amérique mais nga nazaki na Afrique du Sud abengi. Alors quand est-il yo moto oza pene na ngai yawo ange ata ba o nyonso baza na poto baza na ba mine wa bazomona makambo oyo yo soko oza na ba problème kolela te kaka soko moninga ebele babika kaka na bondeli na téléphone nzamba abikisi kuna puisque ezanga itende naza ko contrôler mosala oyo eza mosala ya nzambe. Alors ya solo na biso comme déjà kokende mais nalingaki na yeba pasteur to lingaki to yeba biso wande kwa Congo Promo pasteur to moni signe oyo likolo ya mutu na yo colonne de feu soki totel na photo ya Branham prophète Branham to no mona pe signe oyo lelo to ko loba na RDC to na mokili ezaka yom to na signe oyo après Branham to ndenge nini yebisa biso no signe oyo eyaki ndenge nini. Vraiment avant to koma na photo wana na ko banda nano na oyo omoni oyo oyo kangama na mbanza ngungu awa na ba Congo na kei kaka pona teya bakanginga photo na bureau omoni déjà moto eza wana oyo na Afrique du Sud toujours moni eza kaka na mutu. Alors na 2007 nzamba alobela kanga kena ko kangama na yo photo mususu oyo ekomema bato ba mituna ba mususu bakofinga yo bakolobebele mais na ko confirmer te yo oza motinda mi na ngai pe na tinda yo pona ko continuer na message ya Branham puisque message ya Branham ilala to koma lokola bato ya mangomba ka kote ya bato bazokufa na ba maladie baza na ba problème mais nzamba azokoka lisusu koyeba eloko te nzambe wana nda atinda ngai. Alors photo oyo ezali déjà prophétie nzamba apesa avant ke na kokangama na yo photo moko oyo bato bakomona. Alors tango photo oyo ekangama ezalaki na Afrique du Sud dans Johannesburg nazobondela pona aveugle moto ya mona kate tango nazobondela pona ye nde bakangaka photo wana tango bakangi photo ba développer yango na kanisi photo ese ya ti kuna na ba américain bazana yango to sito tinda yango par-ci par-là basi ba mona yango ba ebele ba critika ba loba na ndenge na bango mais eloko nga na yebi que ezalaki prophétie ya nzambe nzamba apesaka prophétie ke na kokangama photo. Alors mais eloko oyo esali ngai te ke nazali comparable na Branham. Branham aza prophète ya tango na biso oyo ngai nazali motinda mi na nzambe pona komema même message wana puisque Branham azoloba que nous sommes les messagers de ces messages totinda ma pona komema même message Branham ateya na manifestation pona bato ya message nyonso bayebi message Branham azoloba na brochure intitulée l'ange de l'alliance paragraphe 50 Branham azoloba que cet ange n'a rien à faire avec moi. Cette colonne de feu est dans l'église. Elle est pour nous tous. C'est-à-dire les konzina moto ezaika kapona Branham ete. Aloba pete sika nyonso li loba na nzambe côté ya manasolo li konzina moto ekozala wana pona ko confirmer. Alors soki pasteur azoteya li konzina moto ezobima te. Seka azoloba makambo ya noko na ye. Puisque soka azoloba makambo ya nzambe esengela zala wana. Likonzi na moto esengeli zala wana. Soki botangi na Messieurs nous voudrions voir Jésus paragraphe 110 Branham azoloba keno si vous êtes les fils du prophète où sont les signes du prophète qui vous accompagnent? Si vous êtes les envoyés de Dieu, si vous avez crié à Moïse, où est le signe qui accompagnait Moïse? Yango ni nazolobela bato ya message soki bozo ndimela Branham wapi likonzi na moto ebandaka kotambola na Branham. Mais soki likonzi na moto ezo bima na kati na église na yote nazolo bela oke no kanga ba brochure c'est kozo sambela message ozana message te puisque Branham atika message na maboko ya moto moko te atika yango na maboko ya likonzi na moto alobi esika nyonso bato bakote ya sango na ndenge ya solo likonzi na moto ekozala wana ozomona poto yeba biso bato ya message ke tozo te ya vraiment message il faut tomona elembo wana oyo ezalaki na Branham. Et là, Branham me dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Branham me dit, paragraphe 60. Branham azoloba que bato ebele lelo bazo kansake pasteur na conduisa ki église te. Il dit l'église de Dieu est conduite par le Saint-Esprit de chaque croyant qui est dans le cœur de chaque croyant. Bokolo belanga lisusu lelo likambo ya likonzi na moto na mutu. Ndenge zaye na mutu ya Branham. Est-ce que Branham enda abandonne likonzi na moto na mutu? Te les jours de la Pentecôte. Moto nyonso 120 disciples moto nyonso azena likonzi na moto na mutu na ye. C'était le signe qui montrait que le Saint-Esprit est descendu. Moto nyonso azena langue de feu.
Alors Branham aza moto ya liboso te ya kozala likonzi na moto na mutu. C'est que ibanda na jour ya Pentecôte. Alors ce qui Branham azaki na yango c'est la confirmation. Alors Branham akufa mais likonzi na moto ekufa te. Esengeli nzamba sala même signe à sala. Yango ne Branham azoloba ke Josué il avait les mêmes signes que celles que Moïse avait. Soko tali na Bible. Moïse a katisa bana Israël mer rouge. Josué yepe po baye te molimo oyo ezali na Moïse eza na Josué yepe a katisa bato Jordan. Ozomona kaka ndenge Moïse asala même miracle Josué pas sali. Mais soki biso tozali ba serviteur o to ndimeli message ya tango ya suka. Makambo Branham asala tozo sala yango. Mais soki tozo sala yango te seka to ndimeli ete. Yango nde loko wana na kolobela bino. Oui, merci pasteur. Naza sûr que tout comme dans la souka émission la biso masolo eza ebele bandeko nyonso tout il y a prophète Branham bandeko nyonso tout bazolanda biso partout na poto partout na Amérique. Pasteur Israël yeyo bino at boluka kiye pasteur Israël yeyo mais pasteur bana na nzambe bazolanda yo ngana kolinga peut exhorter bango pendant 5 minutes. Bato ba kondimela nzambe na yo. Bato ba kondimela colonne de feu oyo. Bato exhortation dans 5 minutes. Après qu'on sa numéro na pour babenga yo et puis adresse à l'église. C'est vrai. Avant vraiment na loba eloko wana puisque nazongeli zuka na likonzi na moto oyo. Omoni Branham yeyo. Branham likonzi na moto na mutu na ye. Alors Branham tango photo oyo ebima bato ebele ba tindelanga maloba par-ci par-là. Mais ana frère moko kaka. Ba tindelanga photo oyo pe. Peut-être bato ba monate. Mwana ya Branham ya liboso Billy Paul yeyo oyo eza na mutu na yo oyo eza nini mwana na ye ya nzoto ate ya kapete me likonzi na moto yango na mutu na ye me ngai mwana ya Branham na molimo na kozala na nini ozomona sikoyo pona bato il faut bato ba confondre makambo te bato bakoloba keno likonzi na moto ezalika na tango ekaka Branham kaka te mwana na ye oyo nini photo oyo batindelanga yango wapi kaka bato babunda bitumba tin pona photo bato ya message mususu atinda pasteur natindele photo wana tala pe mwana ya Branham pas na likonzi na moto. Alors c'est que yé pas aza prophète aza magicien c'est que ngai nde na komi magie na magie oyo penza bato mususu bakoza na yango te na yango bana na nzambe nyonso bakotala makambo oyo eloko na sengi na bino bokota na mobulu te. Tango Jésus ayaki na mokili babengaka ye magicien babengaka ye mwana ya ndumba puisque azalaki kosala makambo mosusu ba pharisien bakokaka kosala te. Soki totali na kati na Bible eloko ya liboso oyo ba pharisien bayinaka Jésus puisque Jésus azalaki na surnaturel yeso ka telemi ebemese kwe soka asali boye discernement azolobela mwasi wana femme samaritaine yo zana mibali mitano oyo zana ye wana za ya yote. Mais makambo wana ba pharisien bakokaki kosala yango te. Yango ne babengaka ye magicien. Alors soki babenga Jésus magicien. Siko ngai ngana za nani? Pona po ye ba yeto ozali kosalela nzambe na ndenge ya solo, il faut babenga yo kombo babengaka Jésus. Puisque il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors soki lelo ba pasteur mususu bazobenga bango ba magicien te, c'est que réellement bazo sala makambo kaka ndenge monde esalaka. Mais ceux qui bazana eloko moko ya molimo na kati na bango, il faut bato bayinaka bango ka ba magicien, ba féticheur. Or que ngai nazo la ce défi, nazo benga bato. Et mususu ayaka awa sakana ka kanisa yake awa eza lokola ba église mususu. Aye awa na magie na ya bombi yango na ndenge na ye. Ba témoignage pe bimage ezali, tokotali sabino un jour a koti kaka. Mbala moko a neutraliser bato nyonso na église. Ngana zana cher nzamba ange atali singa. Albi na telemi mbala moko na keiti na kangi na sachet oya yaki nango utali na kati ba mikuwa ya bato makambo ebele mbala moko tango na kangi yango akwei na mabele abandi ko tubela koloba publiquement puisque magie eza na suka menzambe azana suka te na yango nde eloko na lobeli bana na nzambe nyonso peut-être manière nanga ya koloba ekokoza les blessés bato c'est cela mais tango bazolo ba vérité pe et touchaka mitema ya bato bana na nzambe nyonso bazana ba pays étranger o bazana ba bisika bazana ba maladie o bazana ba problème o sala ofanda na mboka ya bato ota des anneaux na mikanda te nzambe ya Branham apesa ka mikanda tozana ba témoignage ebele
bokota na biyoka yokate soki boye bino moko boya bo vérifier na terrain ndenge bomoni bango moko bakitiawa bamoni yango boya bino moko bo vérifier na terrain bokomona makambo oyo ekosalema kaka ndenge oyo ngana zolobela bino peut-être avant na sukisa na oki kotalisa bino eloko moko kaka wana na appareil na ngai oyo peut-être bozo kanisa kenzambe ya Israël ezaka kaka na ba photo te soki na lingi na talisa bino eloko moko peut-être oyo esalema na Afrique du Sud na appareil na ngai oyo toujours peut-être soki bokomona tala mundele wana na ke na Afrique du Sud na tei nzamba akiti nzamba détaillé vie ya mundele nyonso ndenge abotama na ndenge vie na ye tala mundele ye wana tomboli maboko soki makambo na lobeli eza vérité tombola maboko wana wapi na Afrique du Sud réveil to message oyo eza kaka ba noir te na uti ko lobela bino to uti ko pesa ba mindele mibale ya bateme batali kaka na internet e ba yeti awa bazui bateme omoni mundele na tikala ko mona yete na tikala ko yeba yete menzamba akiti a détaillé na mbongo azali nango na poche mundela tomboli maboko alobi na mona nzambe ya boyete alela na kolela famille na ye nyonso mobimba baye ko yamba nzambe omoni bazalaki ebele omoni seke omoni baze ebele bango wana nyonso bandimi pona nini bamona nzambe eloko ngana koyebisa bino bandeko ba congolais nzambe asalila bango grâce ba prophète minene bimaka na Congo ba pasteur minene babimaka na Congo ebele babimaka na Congo mais ba congolais bazalaka vraiment koyebaka bayaka koyeba bato minene kaka na retard moto azali susutene bayaka koyeba eloko na sengi na bino ngai nazali pasteur na tindama na nzambe na mosala na message ya Branham nazali na posa ya kolobela bana na nzambe nyonso baza ata mosika numéro na ngai ya telefone bakopesa bino ataka na telefone ata ko yawa te na kobondela nzamba akosala ezala ozobela toza pe na hôpital spirituel ezawa ebele bazo uta na ba Afrique du Sud na ba mindele moto ayawa nzamba détaillé ba maladie na yenyos ba bondeli moto abiki boye ba ete Congo eza na ba promesse ya Bible voilà na kanisi na koki ko bondela mais avant na bondela na lobi eloko ya suka bomonaka na campagne bino moko bato batiaka makelele magie esekusi ebembe mama boma babiki awa kutu un jour tango bokoyana kotalisa bino libomo ya salaka 18 ans kaka na fikine wana nda bandola la azali banda ata yero ya zawa libanda liboma wana ye nzamba lobina bondela te na tuti sayeka mutu na tuti sayeka mutu liboma esili ye wana zawa ti lelo 18 ans c'est que mwana na nzambe nyonso ata oza wapi ata ozobela ata oza na ba problème na prière nga na lingi na sala nazo sala prière pona mokili mobimba moto nyonso aza na problème nzamba aza capable ya kosalela ye grâce na bondele Seigneur na pesi yo merci mingi puisque oso yo kelingai oza nzambe ya masolo te oza nzambe oyo osalaka na sengi na yo eloko moko moto nyonso ya kotala makambo oyo ezala azobela ezala aza na ba problème ezala asa kufi ezala makambo na ye ezali susu na espoir te Seigneur na sengi na yo boye bato bayeba ete oza nzambe ya solo pe oza na bomo itilelo na kombo na Yesu Kristo na pesi solution na bato nyonso baza na makambo oyo nyonso ya azolala na ndako azokoka te ata kofuta ndako esika ya afandi oyo aza na ba problème na misala oyo babengana na mosala oyo nyonso mwana na nzambe nyonso oyo aza na mokili mobimba oyo akoyoka prière oyo kolo salela ye grâce na ndimi ete ekosalema kaka ndenge na sengi na tindi ange na yo asimba moto nyonso oyo aza na ba problème na lingi ba témoignage ebima na nzela kaka ya prière oyo na kombo na Yesu Kristo Masia amen pe moto nyonso oyo akolinga peut-être ko benganga numéro nanga yango oyo 081 92 34 617 081 92 34 617 09 92 72 55 18
09 92 72 55 18. 090 183 10 71. 090 183 10 71. 089 98 21 333. 089 98 21 333. Place église Awaïzana Limité, 7e mairie industrielle, avenue Bobozo numéro 36 bis. Avenue Bobozo numéro 36 bis, église Arc-en-Ciel Tabernacle, 7e mairie, quartier industriel, limité industriel, 7e mairie, Soko Kitika Wanutuni, église Arc-en-Ciel Batonyon Sobaïbi. Nzamba Pambolabino. Ah ben là c'était pasteur Israël Panganga Osango. Donc bande réunion tout batindi la sur question, bato réunion tout bengaki na da cirque bozi ba réponse na bino. Makambo eza ebele ya kosolola. Bientôt là sur Congo Promo TV bozo ba image, ya ba témoignage ya batama boma, bozo ba image ya ba miracle do salama. Quant à nous déjà to pesi bino bay parce que là j'étais avec mon ami Yves Pantos, l'homme de la réalité chrétienne. Bande retour bobenga na Facebook bokoma. Bye, on se retrouve à la prochaine. Merci. Congo Promo TV, votre chaîne multimédia série.